biso mayamba kuna na régie. Merci papa na biso mayamba na régie. Merci na bandeko nyonso oyo bozaki tango na bino na kolanda biso na kati na radio lisolo na masolo na biso ya se ya nzete. Na pesi oyanga chancelier mbote na kati na Hollande kuna soyo mbote. Ingénieur Alain Ikulu, mère Olga Ikulu, Jo Shungu, géomètre, la princesse Pauline Djema, Shungu, double tête, coup de tête, égide des andames. Yasolo bandeko, tolekana. Ndeko, bolimbisi. Ozana montre dans ndako na ote papa. Mais radio du soleil ali branché. Mais oui, biki yango pine na fande la ka awa na kati ndako nanga. Masuwa kitoko. Merci meka okolanda yesolo mandeko. Tokomi na tangu oyo topasola ka mpoke na biso na masolo na biso ya mpoko malelo. Na banzi na masolo na biso ya mpoko malelo bandeko esika bozali kolanda biso na kimia nyonso tu. Mokolo mwa lelo bandeko toko partager elongo na bino top na biso thème na biso ya mokolo mwa lelo esika otolobi stop telema. Soki ozali kotambola na nzela balobi stop esengeli otelema motuka eleka. Ya solo bandeko piololo ya solo bandeko tobeti obembela na kati na radio lisolo na liwa bandeko soki tolobi liwa na kizengi to paralysé nakobika ndeko okopona nini na kati ya bamasolo wana ezali piololo otobetaki na kati na radio lisolo bandeko lelo tozali kopasola mpoke moko oyo ezali kokweyela moto nyonso to oyo akoloba mpoke oyo ekoleli yete bandeko omwe azali mosantu mokolo mwa lelo tozali kotuna bino bandeko koya poto ezali fongola ya bomoi to liwa bandeko na ngai yo moto ozali kolanda temo oyo benga moninga na yo lobake no DSV azali komilobela ye moko DSV azali kolobela biso koya poto bandeko ezali fongola ya bomoi to ezali liwa ya solo bandeko lelo tokomeka kosolola na bino mpamba te koya poto ezali fongola ya bomoi to liwa bandeko na kati na diaspora makambo ezali kolekana ebele me mondele afandi na ye calme makambo nyonso ezali kolekana na famille na yo na ba famille na ye na ba famille na biso na kati na Kinshasa o bandeko koya poto bandeko na ekolo ya ba arabe na ba bekolo misusu koya poto ezali moto asali nzela na ye na biso ba congolais koya poto bandeko ezali fongola ya bomoi to omilukeli liwa ya solo koya poto ezalaka esengo koya poto ezalaka esengo kobengisa mwasi ezalaka esengo to kobengisa mobali to kobengisa mwana to kobengisa mama ezalaka esengo eske ezali bomoi to ezali liwa bandeko ebele na kati na communauté na biso ya mangala oyebaki ye na mobali na ye me lelo atikala veuve bandeko ebele toyebaki bango bazalaki batu na bwanya me lelo batikala batu oyo tozali kobenga kizengi to kiyuyu totikali komona ebele bakoyebi so ndeko boye akoma kizengi ozali comprendre te kizengi ndenge nini me mutu tozalaki ne bien nzoto makasi bandeko tokoyeba yango lelo ndeko mosusu bakosurprendre bayebi ke oyebi Patou Pidi akoma paralysé. Dans quel sens paralysé ndeko akoma? Okotuna na mindele balobi toyebi liwa toyebi biti ya maladi oyo te
totali maladie ya ndeko to diagnostiquer yango mais to comprendre te maladie oyo ewiti wapi. Yango bandeko nyonso tozali kotuna bino bandeko motuna koya poto oyo ezali fongola ya bomoi to ezali komilukela liwa yo moko. Oh bandeko, peuple congolais lelo tozali koteyama. Yo nangai tozali koteyama. Nakati na ndako na yo ofandi ozali na ba problème ebele. Ezali problème ya mwasi na yo te, ezali problème ya mobali na yo te, mais ezali problème ya famille. Ozali kobanga noko moko boye, ozali kobanga tata mwasi, ozali kobanga tata kulutu, ozali kobanga oncle, ozali kobanga mama kulutu, ozali kobanga mama aleki to koko na yo bandeko. Metango oyaki poto, oyaki pona esengo na yo, me lelo ekomela yo poto ya maladi mpamba te likambo na famille. Ya solo bandeko, mutu nyonso ozali kolanda ngai, misosola kati na yo, ba problème oyo ozali na yango lelo, ezali ni ya mobali na yo, ezali ni ya mwasi na yo, me ezali ya famille na kati na Kinshasa. Bandeko ebele bazali ko vivre bien te, bazali ko kena beglise ko sambela, mais solution ezali te, solution ezali na kati na Kinshasa. Ya solo bandeko lelo oyo ezali kolanda biso benga moninga loba yaka koyoka. Ba révélation o DSV yaka na yango biso nyoso toyeba lelo tina na biso ya koya poto ezali esengo. To ezali kobongwama liwa to maladi to kimbeve. Ya solo bandeko ezali esengo na famille na yo oya poto. Mais est-ce que ezali esengo ya quartier mobimba oya poto? Entre guillemets. Oya poto ezali bien na famille na mama na yo na tata na yo. Est-ce que ezali bien na ba mama leki na yo? Ba noko na yo baza ko sepela. Ba cousine to ba cousin na yo bazali ko sepela. Bandeko lelo ezali makambu o ba réalité ezali koleka mamingi na kati na poto batu ebele bakoma vie na bango koma dépasser. Bozwi ezalaka lisusu te, mobali akoma kotala likolo na se, asala lokola azali kosala te, banyongo epai, ba problème epai, baninga mosusu bazali ko marcher malamu, ye azali ko marcher te, akende na église, problème ezali ko sila te, mais problème ezali na Kinshasa. Yo na ngai tozali na problème. Ndeko ozali kolanda radio na kati na mokolo malelo mituna yo moko DSV aza kolobela ngai to aza komilobela ye moko. Yo oza na problème, ngai naza na problème, biso nyonso tout oza na problème. Bandeko bokolanda teme oyo bandeko na kimia nyonso tu. Soki ozali na mwana azali kotia makelele to miziki ezali kobeta yebisa vraiment mama tika ngai na yoka lelo DSV akopasola mpoke ndenge nini pamba te bolanda na bokebi émission oyo ezali émission moko spéciale, ezali émission oyo ezali kotouche ngana yo biso nyonso tu toyeba koya poto ezali bénédiction, ezali bomoi ya mutu to tomilukeli liwa to tomilukeli ngambwe. Ya solo bandeko esika otozali koloba papa na biso mayamba kuna na régie mwalo yembo moke desvezo mwa be inspiration na ye nasima toyeba ko pasola mpoke ya mokolo malelo ezui yo pe ezuinga Pepito Kilala Simpela Youssouf Bolimonette na film ko le vieux Big Master. Sokina yonzo kaezalaki kana moyibie kana misomangai atana talina zomona mo susute
yo osukisa vraiment bolingo na DSP kwa alinga me asuka na yo oyo ezali fenga kwa na biloko yango yenga ye nasepela bravo di olonga bafere jus d'orange yenga ye makambo danse kaka di toloba tokoexplike bango nsima te odon pambo Olivier Bolia sala efase atanda mbunga na koamnga merci kuna na régie, merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso na mpokwa mwa lelo ya solo bandeko tokoti na tangu oyo topasolaka mpoke na biso na teme na biso ya mokolo mwa lelo koya poto ezali fongola ya bomoi to ezali liwa bandeko tokende na kati na kopasola mpoke yo oyo ozali kolanda radio lisolo na tangu oyo tangu mosusu ozali na baproblème oyo koleka nga tangu mosusu ngai nazali na baproblème koleka yo alors tokosangisa problème ya yo na oyo ya ngai na oyo bandeko toloba makambo oyo bandeko ebele na poto bakomi paralysé bandeko ebele na kati na poto bakomi kokende na nzela kolobaka pamba omona mwana mobala akomi koloba pamba akomi kokende na poubelle makambo oyo tokanaki te tozali komona bato ebele bazali kokufa na ba AVC ayoki likambo directement esali ye akufi tozali komona bato ebele alali akufi bato ebele donc bakomi paralysé biti nini ezali biti oyo bandeko bokoyoka oyo tozali koloba koya poto ezali lifelo koya poto ezali lifelo to bomoi to liwa ya moto ya solo bandeko ezalaki na libota moko na kati na Kinshasa papa wana azalaki na mwasi na ye mpe na bana na ye papa wana azalaki kosala mosala kitoko solo na bana 9 ya basi bazali ya mibali bazali papa bandi kosala mosala na ye boyebi bandeko na biso na kati na Kinshasa soki azali na mwa mosala moko ya bien akobanda kobota pamba te en fonctionnement ya mosala oyo ye azali kosala na kati na Kinshasa ayebi dire na yango te 10 ans bakoki kolongola ye 20 ans bakoki kolongola ye mais ye azali ko double to ko vuvulisa bana lokola ezali nango Kinshasa azali kosala mosala azali kozwa mwa lokute kolesa bana papa wana tango azali kobota bana na ye azali kotala moto te kolesa bana pe kotangisa bana kelasi malamu mais eye kokoma na kati na 9 bana wana nkokoso na bakompani na biso ya kati na Kinshasa ndenge mboka ezali ko changer du jour au jour papa ye kokweya na chômage tango papa kwei na chômage bandeko boyebi mbongo ya pension ezalaka malamu te ezalaka moke na kati na Kinshasa na kolia na bana 9 pe kofutela bango kelasi mpe bana ba vivre malamu ekomi eloko moko ya mpasi alors bandeko na bana 9 wana bazali na batata mwasi na bango bazali na ba mama leki na bango bazali pe na ba oncle na bango bazali na batata kulutu na bango ya solo bandeko vi ekomi mwa mobulu na kati na ndaku mpona kolia bandeko bana 9 bana misusu bakokende pa tata mwasi asengi mwa likuta